Merci Nabino Balandi aussi du Congo pe ba fidèle abonné na biso ba ba mesana ko landa chaîne na bango chaîne la libération de TV Sarabino chaîne oyo to kitaka sur le terrain pour na ko zula bino maïman sezo le kanamboka na biso Congo biso to yaka ko loba biloba loba to la la muki oyo pesi information ya mabe biso to za rabon to biso to kitaka sur le terrain pour na ko zula bino maïman sezo le ka na Congo na bi ke mikolele ki mo ebelenga na bino to mona na kite na vanda ki pamba te kasina banaki ko kitande pona sur la bino information ya maïman sezo le kanamboka na biso bo s'abonner bo benga bandeko ba s'abonner na mteno océan du Congo baya ko s'abonner website bango ngonga ekoki boya ko s'abonner tangu ya makambo yango ekoki eza bongo ya bino kabu ya lompousse bo bakisa mosakoli pourquoi mosakoli boyebi o na yebisa bino yango ezokokisama o na yebisa bino yango epezo salama bandeko na kolinga vana bana émission na ngana fungola ngona vidéo o ndeko Moïse na sima caméra telanga vidéo ya papa Molière naza député national nazo yebate nazo ka sonyi kutu na lobalelo ke naza député na yebi kutu eloko ni nazo ke no sada ki député te ayomo yebi rolo na yebi yango nazo lexaka pamba dayo na kiniki lisusu te au moins na sabota yango au moins ka batwaza ba mususu ba shawarma baza kolia biso bato zalika ka qui est pour qui est contre donc ça les locaux bokote en 9 mois on n'a rien fait et au moins qui va beti maboko tout kamati to CDC session to token de vacances mais pas que des vacances que ça. Merci beaucoup wana bolandi vidéo ya papa Molière député nationaux bino moko bolandi na sala ka émission moko na lakisa ka bino photo ya ba député na parlement ba député ba kenaka na bango kolala ba pongi mais ba député bazolia ba 21 millions ba député bazozo ba jeep pa palissade kasi biso peuple o tozo tinda bango kuna biso peuple o toza mokonzi tozo voter bango eloko nini ba député ba seli eloko nini ba seli pona biso to nini o député na Assemblée nationale ba lobaka pona peuple ezate ba député ba kenaka pona kolala pongi kasi bino moko boyoki papa Molière alobi vérité alobi na soni pona koloba kena za député eza soni na soni pona koloba kena ko postuler sous 2023 boki papa Molière alobi vérité ya wana ya retourna ba député est-ce que ba député ba yeba rôle na bango na parlement eza nini est-ce que ba député ba yebi nini au peuple ba votaka bango batina bango na parlement to ba député ba kenda na bango kaka ba yebi kende to kebo to kepo to envoiement poto so ba 21 millions poto so ba jeep palissade poto tonga bandoko minene poto komisa basi nyoso ya Congo ya biso to ndereni. Est-ce que Moussa na bango ba député ba yeba rango député nini oyo banda ba vota akenda na parlement alobe loko moko pona intérêt ya peuple député ni nayebi ke bolanda ko Sénat du Congo oya ko contredire maloba na ngana lobby comment on a commentaire député ni oya lobe loko moko na Assemblée nationale pona intérêt ya ba peuple kasi pona ba intérêt ya makamba buzoba ba député baza bato liboso pour te comment na député moko akende kaka na Assemblée nationale pour qu'à voter loi que kobala mwasi et comme na soki na $100 soki commerce na bosanité tala député ba loi bango bakenda ko voter pourquoi po bayebi ke bango baza na mosolo bango baza na mbongo soki ba tie loi wana bango nde ba ko komisa basi nyonso ya bango akoko bala 5 6 7 basi po yebi ke za na mosolo papa oyo atangisi mwana na ye papa oyo abokoli mwana na ye papa oyo nyokami pona mwana na ye aya atela yo mwana na ye ko balesa la soki $10 soki $100 tala loi député zo kende ko voter député ko voter loi tete nazo voter loi na moni peuple azo nyoka mapona makambo ya courant nazo voter loi na moni peuple place wana carnivore na mazo le katia on a moni besande zo sala matro bato kufa place wana soki mbule beti kasi député za makasi na ko voter makambo buzoba alors yango da koyebisa yo peuple congolais tomi kotina sentiment mingi ba no eleki to voter na loyenge kasi 2023 bien sûr ate élection ngo ezana ngo élection moko bon au peuple congolais za na courant mais to ko voter kaka poto ba congolais ko voter na loyenge te tala nani opesa ba voix tala nani oyo zo kabela ba voix
voter pour la polo te. Voter pour la 1000 francs te, pour la 10 000 francs te. Voter pour la mouton et que on a voté au Kende. Alors que ne pas d'intérêt dans la ponga pour que l'objet n'a vivra bien. Bon, moi, papa Molière, il y a mon lobby vérité. Pour y aller, ma belle, bango basali. Pour biso, tu m'as dit qu'on s'appelle papa Molière. Papa Molière, à ça la émission, Babola, bah, y a rappelé à papa Molière. Papa Molière, des points qui est à l'Assemblée nationale, bouche bée, à l'Obarali sous-souté. Ndekoleza bana ko loba minga nekoleza bana kota Assemblée nationale bouche be aloba kalisusu te yango moni bakomi koloba ba vérité bango moko peuple congolais tout le monde a sima distraction lobi na mona ki ebele bakomi déjà ko sala ba campagne bien sûr ba pesina nous pour la campagne, mais bien d'ailleurs comme il ça la campagne, ba fanfare, ba nini et comme d'ailleurs kita bino ba tubola na bango, bino ba tubozo accompagner bango. Là ça rabino na bien moni temps et ça temps bango ba oya pour ba bi que temps on est tous la poste à peuple. Temps on va reçoit après ba commis pigeon. Na minute ba soso. Ba tambo na biso. Kasi tant on va reçoit, baboti ma papa va comme va pigeon ba kiei. Tala député nous nous voter en 2023. Tala mon continue nous voter en 2023. Et ça la l'opposition. Et ça la majorité bateau ba osala. Mouton yo pèse en 2023. Et ça la candidat présidentiel. Et ça la députation. Et ça la député provincial. Tala moutuni nous yo pèse sa voix. Tout le monde va député Moussou Bayaka. Ngaya, Nena Zaboye, va voter na Mwamba. Tous les députés na Mwamba de pour que na Assemblée nationale, ni yo le bela pour na bana Mwamba. Ni yo le ba pour na bana Lukunga. Ni yo le ba pour na bana Funa. Intérêt ni yo que non le ba pour na bana Funa, pour na bana Lukunga, pour na bana Mwamba, pour na bana ba district mso na tangité. Kasi yo Congolais lobby au boss na kana yo akoya kosi yo au voter. To voter ba député bazo raisonner. Voter député bi que tant qui Assemblée nationale a relever le comment ko za l'intérêt na peuple. Yo voter député qui kuna Assemblée ça va finga ba tu ba bunda ba maman na bango. Ba député bi bo lingo voter bango wana. Député zo finga bundu ba maman na après député yo ko pète sous ma boko na 2023. Peuple congolais tant et coquille. Le Molendo Sako, ceux qui Molendo Sako, mais ceux qui Molendo Sako, alors que nous revoter loi, photo tia, loi moron Assemblée nationale, un individu mouton à n'importe quelle nationalité, moussou, a recu Koyana Congo pour que, à son espace, telle la loi député qui nous voté. Balo baraki balobi, ma belle Congo, et ça ma belle à ma Congolais, et qu'on table on a ma Congolais, mais yo ceux qui nous retient loi. Oh, yo moni au dans l'Assemblée nationale. N'importe quel qui koya na Congo peut assomi ma belle comme ailleurs. Yango to moni que bosi bo teki. Espace au teki na ba Congo dans l'accès ramener ba vidéo ou te regarde maman c'est pas à l'obela kibino. Ba tu balali ba lamuki ba bengali bango ba tie moto na zamba nini. Oh espace au muto assomi muto nga assomi nani azoye banate. Yango eza loi ba to moni Molendo Sakombi akei ko tia loi na Assemblée nationale. Et merci honorable Singim Pouloulou. Oh télémeli loi. Merci. Kasi maïgo to tengama. Maïgo to tana pesi ope merci mais yo po tengama na yo. Po bande ko lobe la peuple. Le lo basi ba kango pe bouche be ba tio kiten na misu ba tinyo na signal. Courant na Congo ça la ressuscité. Ah to yo ka ba détourner ceux qui commettent yebité. Congo mboka ba détournement. Olalo la muko ki ba détourner boy. Olalo la muko ki ba détourner boy. Peuple congolais to fongo la misu. 2023, tango ki na urne. Yeba nani o voté. « 2023 tango ki na urne. Ko voté na loyenge te. Raisonner Ram. Est-ce que c'est Ram
Biso peuple congolais un terrain na biso. Raisonner 100 jours. Est-ce que salama? Raisonner gratuité d'enseignement. Est-ce que salama? Raisonner bateau de pêche. Est-ce qu'il y a? Raisonner carton sur ce qu'on quitte à $10. Est-ce que ce carton sur a $10?